kolongwa quartier na orchestre quartier na kembala moko orchestre msusu te na kembala moko na Victor Eleison na Victor Eleison de place na banda makambo nanga ti lelo naza o naza lelo souhaité laisser donc na banda na Victoria ti o naza lelo souhaité laisser na banda et pas ya Kester na 1997 na 97 a premier album na ngai to sala na 97 et Zamboka Mboka après deuxième album o souhaité laisser participa to za na Mboka Mboka to za na longue histoire ndia okangama solo naza lelo o nga naza lelo donc na Victor Eleison na sala deux albums na Faking Kester Menea na sala deux albums na deux albums on a donc Mboka Mboka premier album deuxième album longue histoire. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour, bonne tarde, bon dia. C'est de l'air que vous êtes en train de me suivre. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est toujours votre servante Palmira, la Madone, la pomme verte. Je suis toujours là devant vous pour vous présenter une belle émission. Je sais que vous êtes partout. Bozo Zilabolanda déjà émission na Bino Bolinga Kaming. Notre émission Topesi Yango Combo, le monde de stars. C'est une émission des stars. Je vous invite tous de vous abonner sur notre chaîne Ange 4 Cadence TV. Abonnez-vous massivement parce que beaucoup ça de citer. Avant d'abord de commencer, on doit d'abord dire merci à l'Éternel, le Dieu qui m'a batelinga aponinga le soussunaz à la devant ba petite écran na bino na présenter les émissions qui on doit dire merci nanzambe mo batel yende mo pesikimia yende mo sungi munene. À part ça, je dois encore dire merci de boss Colochene biso Ange 4 Cadence yende makambu boss Pati Libondas ai yende lisusu makambu yenda kangi masolo ba chaîne ba site nyonso biso nde bataliboso parce que biso to sala kande musala mingi. Sans oublier encore maman Sandrine Mbala motema ya Pati Libondas, sans oublier encore maman Esther Rodriguez. Je vous salue partout là où que vous êtes, je vous salue vraiment. Et puis sans oublier encore papa Junior Diamboté, je te salue aussi mon père biologique papa Miami. Comme vous constatez, je ne suis pas seule aujourd'hui. Je suis toujours accompagnée avec une personne si spéciale comme mon invité. De la invité. Papa, bonjour. Vous avez très bien. Ouais, nous avons un pépélé. Ah, ok. On a CP sur comment on a l'issue papa. Il y a un CP comment on a l'issue. Il y a des belés, bazo tuna. Les gens bateau me soupe ba yebi. Les gens me soupe bazo tuna aux anani. Outi olobayo moko ke ancien ministère Emenea souhaité laisser beaucoup là. Mouto ayebi oya yebite etalié. C'est un peu de nous dire parcours na yo outa à part obima outa kambala moko yemba moko epa ya yemoko les king to comment na outa na ba quartier ndenge ba ministère tout ba banda na ba quartier et puis kolongwa quartier na orchestre quartier na kembala moko orchestre msusu te na kembala moko na Victor Eleison na Victor Eleison de place na banda makambo nanga ti lelo naza o naza lelo souhaité laisser donc na banda na Victoria ti o naza lelo souhaité laisser. Ah d'accord, au banda na mbala moko yaki maman na Victor pa ya imoko na banda et pas ya Kester na 1997 na 97 a premier album na ngai to sala na 97 et Zamboka Mboka après deuxième album o souhaité laisser participa tous en Mboka Mboka, tous en longue histoire ndia okangama solo naza lelo o nga naza lelo donc na Victor Eleison na sala deux albums na Faking Kester Menea na sala deux albums na deux albums on a donc Mboka Mboka premier album deuxième album longue histoire concert nino o e makayo o etika on a souvenir moko ya bien soko résonant oui ça la comme moi bien moko je ne sais pas nga tamboli ma partout na King Kester Menea. Tosionné Afrique, tosionné partout. Concert oyo et markanga eza concert moko to betaka na Luanda na 1990 na l'an 2004. Okay. Na 2004, j'espère na 2004 vous avez bébé hein. Donc na 2004 on a to beta en plein air moko na mabord. Okay. Na mabord wana Luanda ezalaki penza bauti na guerre to yeko beta na 2002 to bandaki na Mbanza Congo après toyeko beta na Luanda tant que toyeko beta na Luanda et ça là qui biso vraiment très bien. Okay. Donc ça là qui bien et ça parmi ba concert ya souvenir yanga souhaité laisser et ça concert wana to beta na Malia na mabor na kati ya Luanda na 2004.
Papa, essaie un peu de nous dire quels sont de mauvais souvenirs. Bah, mauvais souvenirs, on a quatre groupes na mino Victoria. Oye marquant au pays ma casse, oh ce qu'on résonnant, oui ça la copasse, baka ah ce qui na sala qui boy, ce qui ne ba sala nga boy. Tes mauvais souvenirs nanga ezaka ndenge vala kufa. Mauvais souvenir nanga emene à kufa très tôt. Nana mauvais souvenir, mauvais souvenir nanga po emene à sa salanga déjà. Nako kanisaka te po musicien na leader ezalaka neti libala ya mwasi na mbali. Bon. Nga nazo pesa makambo, fait pas pesa ki makambo. Donc ba mauvais souvenir ezali kuna te. Mauvais souvenir nanga kaka ke vie wana kufa très tôt. Il fallait que zala amona ndenge chiffre 7 ezoya. OK. Omoni soke mene ya zalaki. Na longo no chapeau na notari wambi fumumpa. Et certes na yango vie biso ba petit na yo tozali. Donc vie il fallait que zala amona ndenge souhaitele sazo bimisa ba environnement, souhaitele sazo bimisa ba nzembo lokola ba duku duku. Hein? O ya Blaise Kaba. Blaise Kaba motomoko bien duku duku. Il fallait que via zala amona ba nzembo wana. Amona comment petio nazwaka e dimi mais petio ya koliboyi elinga ke sale fier. Donc mauvais souvenir nanga emene ya kufa. Il fallait que zana bomoy. Parce que tozo mona na wenge. Wenga bimisi bana. Bana pe ba yebani monde entier mobimba. To kepe na quartier l'état mamemon. Bana misupe ba yebani. Mais bino to ebite ndeka lobi banda papa kufa to ebite to yoka kabino te. Comme si ne papa kufa na pe musique ngo pe sila na ngo ponde baninga bazo bimisa biso mona bino te to est-ce que petite sœur ndengo yeko luka souhaitele c'est na source ozo comprendre ouais oyebi tango zai mwa muke na kobetela histoire moko lelo nasi bato baolanda baoye bango eza na banzembo moko ebima baparapluie banzembo moko ebimaka ya bakala esala mpe succès danger mais tantôt bagénération na bino bayebi yango te monde eza kobotama kokola ti okufi mais bino na moni génération lelo bolingi bo symbiose bo sala symbiose ya mukili na avant yo bato balaki après yo pe bato bakoya oyebi ke yo po koma kokoba oui je l'ai oyebi ko koma mama oui je l'ai amo siko tango yo koma mama na âge wana siko yo baleki bana babandi ko tuna yo. Donc bino boza ko se focaliser toujours na obo mona présent. Mais que papa yango ni tozo mona, c'est ça que je voulais poser la question. Non, landanga bien. Omoni. Yango ni tozo mona. Abo sikoyo parce que to moni to kopesa ba exemple. Est-ce que yo mona succès redi amisi? Non. Omonango? Non, même pas. Ah bon. Est-ce que oyebi ke Jana n'a pas ça la succès? Jana. Oyebi Jana na? Ouais, non ko yeba ye. Jana na nani? Azaki misi wapi? Non ko yebika. Omoni yango lelo yango nazoloba na yo petit na ngai botanga archive. Bokota penza na ben ke ozo sa l'émission penza ba yebi ki petite sœur hein ayebi penza histoire ya musique congolaise moderne. Donc au bande omoni mo deux personnes na tunio ozo ba Jana na papa ya Gimsi. Mais lelo bino bo yebi Gimsi. Yebi Gimsi. Oui, n'aime mettre Gimsi. Ah bon, siko na kozong sayo ke Jana na Juna Janana papa ya maître Gims. Omoni il faut que tangaka archive pour les lobbies sotoyebake qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo ngana to mona Diego Kaote. Si totalement. Matikala. Atikala c'est ça il faut tanga pe musique. Il faut tanga musique kingani na netel na erwana bisoto zo sala succès ya Chakuli Bondas na Kiwanzenza. Omoto zo benganga papa. Ero na bisoto sa succès Chakuli Bondas na Kiwanzenza. Batu oyo yo linga ko cité ona boyi yo tangelanga ba kombo bazala kate. Époque ezana makambu nango. Ozo comprendre. Donc si pour opposer question bien, il faut y aller passé pour y aller le présent. C'est ça. Il faut y aller passé pour y aller le présent. Mais qui s'est remené à Bimisa Biso. Donc succès na banzembo etanga makana disque. Tango muta sali disque ndebo découvrir. Rebi lelo bato ba découvrir petit nanga o nani bina filé. Mais batebele ba yeba kiteke soka uta wapi. Vous comprenez? Bon découvrir rien à disque. Mais ils en a baninga na musobe bazalaki na Villa Nova. O bazalaki na Villa Nova. Ti lelo bo découvrir bango pété. Et lingi ko lobate ke baninga na wana baza ba faux chanteur.
Vous comprenez? Vie est en réalité nango. Les autres a pas major teka. Ba vitre qui talatala ya ojaina. Et lingi ko laksate ke pas ya major teka. Ba vitre nde ezaki danger na kati ya ojaina. Ezande danger lelo. Mais ezalaki pe na biloko o ezalaki danger. Yango moni balobaka na lingala mbula na makambo nango. Mais totika mbula beta. Et katana. Est-ce que parmi bino ndenge bolongo eza pe na mutu moko pa bima pe na ndenge ne pas oyemba pe na ndenge ne pas celle pe souhaitez laisser ponga na loba te ba œuvre nde mutu koloba sengata environnement c'est pour ba oyeba musicien na balingi ndenge nini si je na comprendre tu es la seule musicien tenga na kobeta tolote na pe na baninga na nga parce que oui baninga na pour le moment parce que toujours le pour le moment donc to le ba que yo za le seul musicien oyo que oh banda ke papa kufi nde mutu za un peu bon ngai na koloba te na likolo public nde mutu komona ke ah souhaitez laisser zo sala musala il y a bien ngate na komi baksa ba galonte toza ebele toza na ba sampayo ba gimoler ba fila ba sele toza na ba Mulos Canto, tozana ba Dudu de Patra Signora, tozana ba Adelo Kela, tozana ba Talanet Lelo Passingange certes na yo yangoyo, azo sala 12 apôtres. Ana studio, les Benjamin du groupe Passingang, ngana kolo bateke ngana danger. Au mon album Passingang 12 apôtres, hein? Et Bimi. Vous comprenez? 12 apôtres non. Les 12 tribus de King Kester et Mene, il y a Passingang. Les 12 tribus et Bimi. Comment on appelle banzembo simbi o simbi to loba nini donc ngap souci na ngeza ka to saka musala to beta ka musique nde siko ko laksake nani nde nani azana siete na ye nani nde nani azana siete na ye et loko nini et ça là qui je ne sais pas et ça là qui bino bolonga na groupe ya Victoria bon ezana ngo malade ba congolais depuis ba Luambo Makiadi depuis ba papa Kale Jeff po so na zongi si na histoire musique moderne papa Kale Jeff bazaki na Afrique Kansas na bango n'orchestre na bango na bazaki na ba petit na bango batabule balongwe bakay ko sala pe ya bango branche na bango to longwe kuna balombo Makiadi bazaki pe n'orchestre na bango omona balombo papa Lutumba pa longwe akay ko sala bana OK na bato mususu madilu pa akay ko sala ya ye makamuna ye to longwe na Zaiko omona na Zaiko papa Wemba a ko sala vive la musique na ye ba evoloko ba ko sala langa stars na bango Josar atikali vie Josar atikali na Zaiko Zaiko mususu bimi kuna grand Zaiko wawa ba defao matumona ba shimita ba nini ozo comprendre po biso vanana ba grand prêtre ba enseignant biso musique to longwe wana to yeko koma vive la musique eboti ba emenea ozo comprendre eboti ba emenea Emenea ba ye ba vague nango ebimi shock stars anti shock eboti ba shock stars eboti ba debaba ba makambebeleti e ye okoma na génération ya Victoria Victoria bimi ba ke balongwaki na viva 12 apôtres na 12 apôtres wana balongwaki na viva ba ke ko sala Victoria Leison ba misusu ba ke ko sala Victoria principale et normal et mené à tirer na Victor Eleison aye kozwa biso pe photo longwati pour wenge pezaki moko 4x4 okune bimi maison mère okune bimi BCBG okune bimi Tonatonia okune bimi pondération okuna El Paris donc c'est normal pour na musique et pasuka pour batu mutu na mutu yoka message à mutu yango biso to longwaka to kena ko sala pe dream team eza na ndenga fote. Mais après Kolongwa, vietanga monika ke bon esimbite côté azaki na ba petit na ye musu ba okomate ba petit na ngana ba souhaiter laisser c'est normal il faut na zonga na beti li sushita sima na zongi to renforcer les sous-souvier na monika ezo simba kati na benani na kwena nga yango to kende na ba chiffre 7 Kolongwa na muziki et pas na biso ba congolais eza mabete Fabrigas aboti we raboti Fabrigas aboti belé na simanaye mikolo ko tunamoni petit na nga mususu Fuji nono Fuji azo sala match nini match d'entraînement match amical et normal petit na nga sala na yo match amical peut permettre yo tio comme en entraînement te permettre yo petit comme na ma compétition et normal maman surtout sali boyete
toko vivre te so muta ebiso ka longwa te mbendre yuma. Là, je dis encore merci à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. Nakato kutumaloba te, pardon. Ngago tu souhaite laisser na mega ko sala el Luanda awa nde tout ça na yona Luanda. Ba misuba longwe petit na ngamo ko ko daye pe sukaina na vanda bo na pale na mona sala émission. Ngaboye nga danger na benge na bi petit félicitations. Vous comprenez? Ce qui peut liwa pété, elle n'a pas à la peine en mouvement na yi. Vous comprenez? Ngamutu ko sala mouvement na pe ki sakate. Okay. Bino bato bozana ba orchestre soko monike e koki vanda na yo na mouvement. Soko monike e simbate longwa na yo sala album na yo. Abonnez-vous toujours dans notre chaîne Ange4 Cadence TV de Boss Patili Bondas. Abonnez-vous vraiment, abonnez-vous parce que vous ne serez jamais déçus. Tout ce que vous allez chercher ailleurs, ils en ont quatre chaînes abisso, social, politique, musique, nuance. Ils en ont quatre chaînes abisso, vraiment toujours continuer. Papa, une autre question que je voulais poser, malgré tout comme on a déjà dans un peu na souka, question souka te maintenant poser. Est-ce que la relation na bino na ba musicien bozala ki na bango? Est-ce que Zaka bientôt bozaka ka bongo na bongo? Très bien, très bien. Son a lobby très bien à souligner pourquoi. Bongo soki Patili Bondas satika la ki na potote. Vraiment. Est-ce que lelo na ngana le kana chino? Moyen. Hein? Lelo petit na nga certain na yo yango yo comme patron. Patili Bondas patron. Soko tika la ki na potote na ngana le kana chino ndenge nini. Yango monique quelque sorte le malheur est bon. Kolongwe mabete patia longwe na poto lelo na oleka na chaîne na ye. C'est ça. Ngai na bango nyonso tala ngai na zalaki inspecteur ya nkunga ya kinkesere menea malette satellitaire na bango tout. Ngane malette. Et puis Patili Bondas ayebi PDG Big Boss patron ayebi. Que vieux wana zolo baboye azolo baba veri. Nazana bango donc kitoko. Toza kitoko na mutu nyonso nga ala na ranking te nga na lobaka vérité po ngai na kati ya mouvement ba bana ko benga nga syndicat syndicat tala ke intérêt ya ba travailleur hein vieux mo bana ko benga nga sampo donc ndena lo ba victorien ba bazo comprendre pourquoi sampo donc sans position à côté la ba musicien pire petit azo côté la ba musicien donc vieux bana ko benga nga sampo syndicat malette tambola na patron donc nga na la na ranking na mutu te biso totikala ba bibliothèque yemenia so lingo ya ko poser mo ba cours oye kozwa nga ozana ranking te tala lelo tango yo benginga na tunyo chena nani oh Patili Bondas na bi na oza présent ba caprice to salami awa na bi na ozela yo tina suka poza chaîne na biso o na palais ozo comprendre donc nazana bango bien à bon terme na pesi bango nyoso bambote bisika bazali a commencer par Patili Bondas, Passingangi, les 12 tirbis, de Kinkesser Menea, bientôt ça, les Agobima, Adeloke là, Bambo Tenayo, Doudou de Patra Signora Homo, d'ici Rosali, Bambo Tenayo, Azaro Cisco, Gejo Gelena, Denis Lutula, Denilson, Anthony Sampaio, Yalankou, d'ici Rosali, certains Yangoyo, Guy Moller. Merci Tanayo Yangoyo, Eric Massoudi, donc Toza et Belé. Ce qui to kiti arc-en-ciel à Outigo Benganga, à Yepe Luanda, mais malgré tout, on a pas confinement, ma côté, à Zaliawa, et certain Tanayo Yango arc-en-ciel, ma petite nion sur la génération Sima, Kozwa ba Ronaldino, ba Tony Ambroso, ba Pichuki Mana, ba Jani Mangoma no toza ebele bana o emene atika menga slogan nge zaka kake tolingana poto ça la vrai boulot chiffre 7 ezoya la charité bien ordonnée commence par soi-même donc bino moko bana parler boya manon chiffre 7 boyoka 7 titres nini souhaiter les sayembi bo visionner 7 clips oyo mwana mai na bino ndeko na bino misa na bino grand frère na bino petit frère Nabino Asali. Et puis, Bochali Toy Penzabo Yoka message. Après, Bana ba parler musu quoi. Biso mo bana Sorbonne, to la sa boulot pour Toye banano est-ce que Miss a sa livre boulot? Ko ba sa livre boulot te. Bana Sorbonne, chiffre 7 ezakoya na pesi mbote na batutu. Soto zu côté bana basi. D'accord, papa toujours continuer kaka question na to. Côté bana basi malé.
naza mission scientifique intello ya ndule intello pe lisusu ya veri donc projet nanga ezali nasala ba studio pour lobby l'équipe oyo na bana tozobota o ba osaba ndule ba comprendre que papa le kaka atika monument oyo et contribuer quoi la musique congolaise moderne on a projet nanga. D'accord papa, namoni olobi que obimi vous avez déjà na ba single to album déjà aux préparer. Chiffre 7 c'est l'album. L'album. Album nanga souhaité c'est chiffre 7. Okay. Chiffre 7 c'est 7 titres, 7 clips. OK. Souhaité c'est abotama na 7h du matin, na botama dimanche, naza série 7, naza 7e famille. Vraiment. Hein, tu m'as dit calcul. On a 7. Il y a un album à 7 titres. Okay. 7 clips, 7 chansons. Nabotama na 7h du matin. Naza 7e famille. Nabotama dimanche 7e journée. Naza pe série 7. Après bolanda ba œuvre na ndenge asala qu'après nous allons retourner juste après. Pollution. Ememelaka biso maladie bosoto mpe ememelaka biso maladie na liwa environnement malsain ebomaka tokeba anona 5% maladie otaka na environnement malsain yango tomilengela olinga te osoto ekomela biso bopeto ongengisaka ekolo anona 5% maladie otaka na environnement malsain yango tomilengela olinga te osoto ekomela biso. Takomi kotala kaka intere na ye oyo adetui nature oyo nzambe asala egoisme ekoti na mokili tokomi kozanga baespese ya mokili ya nature. Banzete zaiti na bomoi ya bato totika kokata banzete ezali kobebisa nature. Tomilengela makasi ekomela biso po ekomela biso sabo moinanga bomoi ya moto esimbami na milona ekolo soki bosoto eleki bapaya bayaka opetola mboka na biso.
100% tomilengela makasi okulaka souetelese musicien scientifique. Est-ce que vous avez un orchestre nayo awa ou comment? Merci na question wana. Awa nazaki kobundana na orchestre awa mais na boma. Pourquoi? Na boma orchestre ya awa. Pourquoi? Natikalaka na orchestre nanga na Kinshasa. Nazonga Kinshasa na sala orchestre nanga awa logo la famille evandaka awa. Nakangami awa ka pona COVID-19 oyo. Ba maladie oyo. Et puis awa natikala nakoma koya ka ba vacances. Na ye Nathalie Libota na bongisi ya ba palais na bongisi ya ba Damas na zongi bagare ya la na Kinshasa. OK. Et bagarre musique indi ala na Kinshasa. Na zonga kuna na bomo orchestre a pourquoi? Nathalie comparaison tango na zongi na Kinshasa. Na recruter ba musicien, na recruter ba danseuse, ba petit nanga a passa et certes na bino yango yo. O vient na bino soika ba fongoli ba frontière na zongi. Namoni ndenge biso penda tozalaka ipa emenea. So to lobi oui rep 10 heures ba ye 10 heures au mona ba danseuse bazo sala ba footing na mango kuna bazo bongisa ba makambu to donc na se retrouver ndenge to zalaka pa emenea mais ndenge na yaka na Luanda o benga ba tu répétition 10 heures o msusu ake kikolo o msusu aza soki na Shkwanza o msusu aza na salon de coiffure o msusu aza na soki wapi donc awa ba komisa ngolo la G musique comment le la G soki et comme le jour J baye na ndenge ya ambiance omona ba spectateur baye po biso balakisa biso bato ata baza 10 ata ça les tondité bato baye 10 il faut bayoka musique donc ndenge bayoka na cassette bayoka yango mais ba betaka ba pepre bazo beta ba pepre poni bango baye linde makambu baye lige baye li je mo keza côté wana bango baye lige ole ba répéter balakisa bato spectacle donc bato bakoma ko uta Kinshasa bayaka kosala ba spectacle awa un temps yango na boma j'ai ya awa na tikalaka na Congo donc ya Congo ils ont fonction na ngweza oh ya Congo pepele soki ba tcheli okutu concert à lembo mona ba bien sponsor to kutanga kutu masolo te non non ko ba concert deux jours sali combien de concerts en demain na sai ba concert belé na beti na kermesse à Gombe na kermesse à Lingwala wana na 2019 2020 na beti na Matadi na Ledia Hotel Ledia na Matadi ezaki pe ya sponsor moko metoko tanga te ozo comprendre na beti na Lufu na beti na Lemba na beti na Cité Verte en plein air na balabala na Cité Verte na beti na kermesse ya Gombe en face à Maison Schengen na beti place Kebele na beti na foire ya Kinshasa ponga moko nana deux salles ya répétition première salle nanga ya coulisse et pas ya ko kompata likonzi na kati ya Fikine côté Vodacom place nga na répétaka coulisse soko yeka na Vodacom au moins na terrasse à Vodacom nde place na répétaka coulisse na kati ya foire naza na salle on a répétaka un instrument na lemba na terminus na température 40 OK température 40 eza 2 moko eza na eloyo moko pesa na eloyo na répétaka na eloyo ya skol. Donc, ce que wana 3 jours, il y a répétition instrument. Moi, 2 jours, il y a coulisses. Donc, 5 jours par semaine. Mais aujourd'hui, on a petit, respecter. Petit, on a auto ça. Bazoya. Mais si on a en Angola, donc, nani ya kana nani. Nani ya kana nani. Et ça, c'est conseil, moi, on peut so petite sœur. Yo utikin. Nenga yo sala musala no awa ya kana 2 choses. OK. Oyo go bomelo boulot. Donc, on compte na ba distraction te. Si on continue la distraction, ou on dae, ou on continue à wenze. Mais talaga yo journaliste de formation, on continue wenze, on continue kana wenze. Donc mingi comme la bango bongo. Ayaka makamu susu, ba changer épée, branche. Il faut zabali tout le rôle à biso po mboko yo. Toyaka ko luka vina ndenga ndule, laisser la zonga kini kanga, Elia ba masananga. Mboko Elia babia. Babia ndonga shokoro. Mbogo Elia Zobozi Mbogo Elia Mick Chant Mbogo Elia Batu nazo yebisa yo to zala na yo na matanga oui na yebia ta petite sœur mo akufi si merveille merveille donc mboka oyo ou osili ou eleyo donc le wala biso ba spirit tuntu ba biso to ba descendant
ya emenea ba aide espiègle talaka e yo wana etali shita simakini di nazonga kini simba Sina motalaka ebalenga monanga komaswa ememinga ekikinga katikati ya ebale oneo eyakina makasi ebibisi mongongo ya mabeya Sina motalaka ebalenga monanga komaswa ememinga ekikinga katikati ya ebale oneo eyakina makasi ebibisi mongongo ya mabeya Inspecteur la chante. Kondolo kutuzi Sangwa mama la commission Sangwa mama la commission Sangwa mama la Comme Bella déjà na suka émission na biso pesa biso mono ya suka le bano ya suka pona ba charte téléspectateurs bazolanda biso bien conseil koki kopesa na ba oyo pe ba musicien na bino bazali awa na ba collègue na yo ba oza musika okolo bala bango nini mo ya suka na ko expliquer ka ba émission silité ngana petite sœur to bando sala ba émission belé oui pour ezana ngo TV na biso ya palais donc il bananga zaka ka ke souhaite laisser so lingo retrouver il faut kini au payer penza billet oye na Kinshasa ngana yaka awa kopema bana nanga bazawa et puis palais nanga ezala kotoyo mona nanga liboso aza abotelanga pe na bakoko na pesi mbote bisika za na Liège na 3 koko na kata Liège vous comprenez donc nakini na la kana Kevin fils à papa yemta na palais na minute donc ce qu'on lingo retrouver souhaiter laisser contacter Kevin na palais contacter mouvement boy ka chef d'orchestre azali wana boya ebele ya ko kompatali konzi bire zali bazé belé apinza ou matériaux durables ndunda galomba patron ya label H donc label HN puissance oya piment na biso HN au contacter ba Gibotembo ba Gimazele baza wana ba bureau donc conseil nanga soki ezaka kana kopesa na batu il faut boyoka la bonne musique c'est ça po batebele bakomi ko kendeka na mupepe après 6 mois on mona ndula ngo elali après 4 mois elali 3 mois toyebite so ba mélange kango na ba faire nini po ekota bino toyebite mais biso tozobetaka ya descendance donc boko somaka la bonne musique et puis botalaka ba clip oya kilelo
kilelo ozo comprendre bato muso monanga sali mo ndule moko boye mais a dépenser na clip te comme ça sir na ba faire moko boye a plaquer kaka bolandi mais biso ba souhaiter laisser to yebi que clip on a sala et ko tika la logo longue histoire tika la omoni longue histoire mère soki ba cheli yo lila sikoyo oye sangaka oh on est lelo hein mais 20 ans passé hein soki ba cheli yo conception mauso 20 ans passé mais ba yaya na ba petit na ba misa ba ko sala mauso te ba ko sala ba lila te ba clip a danger aucun kese remeni à sala yango to tikala na mayele wana to sali ba environnement tozo sala ba duku hein oya Blaise Kaba moto moko bien duku yango ezoya bolanda su duku après duku nde na bimikini pona ba générique na tikali kana yandi mosiala kanze momoko duku pour déjà ba motayambo c'est salama déjà makambebele c'est salama ba environnement c'est salama ba Alex Fumu c'est salama to tikala kana duku ya Blaise Kaba moto moko bien donc après ka clip à duku na bimiki chassa na go vendre la promotion. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous comme une souka émission, mais papa la émission est souka TP à l'Ibosso. Tu continuer toujours koyamba kai parce que la moniaza papa moi quoi très intéressant. Tu peux koyamba à chaque émission. Na inde tu banda ko partager puis tu ko découvrir ma kambe belé. On a peine ko découvrir pas na eza et belé. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre émission. Là je dis merci à notre réalisateur Papa Stove. Je te salue, merci beaucoup. Et puis je dis merci à mon papa ingénieur Miami Moba. Et puis je salue encore à ma maman chérie, maman Jeannette de Pékin, maman je vous salue et puis à tout le monde, Sarah tout là aussi ma grande sœur chérie, je te salue et puis papa Junior Diambote, papa Serge Boila, papa Carlouchi, vous êtes tellement nombreux, je vous salue et puis de gros bisous à vous. On appelle Simbote Mingi na Chantal Maboso Baku ndekwa moto Chantal lipasa bisigo zali be certa na yo yangoyo Niki elese oyo ya Yves El Padre Yves Chitamba ba certa na bino bisika bozali na mputu na pesi bambote na bato tu balinga souhaite laisser shaba lokwa ya bashaba bisiko zali e certa na yo yangoyo na pesi bambote belé na apinza ou matériaux durables ndunda galomba le patron de label HN bisiko zali ba certa na yo yangoyo Blaise Kaba motomoko bien Sylvie Limbondo Wengela bisiko zali bambote na yo yangoyo. Merci beaucoup Nabino Nyon Sobo s'abonner toujours à la chaîne émission NJ4 Cadence TV de notre boss Pati Libonda, c'est une boss des boss. Merci vraiment. La scène Nabino Kakabo s'abonner vraiment dans la chaîne émission. Là je dis encore merci à papa Serge. Voilà. Merci beaucoup. Quant à moi je vous dis